Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Amoureux de l'émission, avis du public, il y a Didier Masuki qui nous balama des fois pembe. En tout cas, l'émission de Lisa vraiment est kitoko parce que si tu as koluka, comme manda chante avec télévision, histoire il y a Moria Papa Wemba et puis à Robert télévision peut les sous album pour tous on a la banderole et Mathieu presque partout album. Je suis vraiment moureux comme la vérité dans la case de l'émission. Comme bonjour. Bonjour maman. Santé. Ouais, ça va bien. Oui, avant tout côté penza ba bozino la question il y a album je suis mais toujours bita normalement les solo qui par rapport il y a icône il y a musique congolaise autorité kobungisa Papa Wemba pona yo comme omona ki organisation matanga ile kindingeni. Non, organisation d'abord les après mais bandena elle comme ça dans kuzanga mpoka Papa Wemba na pays Congo lelo et qui absence moko et absence moko munene parce que azaki na ba rôle belé au étant sous congolais na mila musique à ibakiti Zamba joye bien ame mamongo mona ye mais atika ame ma musique na été atika musique na epo musique na ende yango mona za na elongi ya mboka au Congo pour l'organisation. Moi je pense que pour la première fois, on a mission Koufi à Mouné, on a presque numéro 1 à pays. Mais le peuple est se sécuriser. Le peuple est se sécuriser. Aéroport, tout comme na cinquantenaire, c'est ce que tu as dit, il y a Papa Wemba na mort. Si la mission n'a pas eu le peuple, si il y a une nécropole, tu connais Papa Wemba, 18h30, mboule les bandits, 21h30. Donc Papa Wemba ndenge na Congo tolobaka ba musique na so betaka ya mokili pona nga Papa Wemba qui moto azaki na place na niveau ba pape na niveau ya ba Jésus Christ na niveau ba Livingstone parce que Papa Wemba asala annonce oyo bato basala ba annonce wana ka bato ba période wana ba simoki mbango ataonda mama wana ba vita lelo tant tozomona makamba Papa Wemba sala minengo wana nenga lobaki po mokili moko te nganga moko ta ko lobaki oh non voilà yo ko fa tel jour donc voilà les amakamwa nzambe donc azaki ya nzambe azoye et na yeko mona ke Congo eza na ba valeur ezaki pe na valeur donc Congo eza mboka moko peut-être congolais na ko loba po avec ba mission bo miyi barate mais ngazo mona congolais miyi barate donc congolais famille bazaka nani na kati ya société nyonso parce que tous abato mayele tous abato ba vision tout ça peuple européen monté à malam. Voilà. Ok, merci beaucoup. Deuxième question, monsieur Zali. Constamment tout ça, ceux qui musiciens, Koufi, comme moi, trouble comme au côté d'un foyer, bien matériel, voire même côté finance. Et puis, moi, bana, on a bon ça, bien ça qui n'a pas à côté, yo, ça qui n'a pas à côté. Qu'est-ce qui se fait moi des autres? Quand on a des sons vivants, mon taza, bon, mais ça, qu'on est comme ça. Natala qui témoignage à Félix, tu vas dire quoi? C'est mon aîné, c'est mon grand frère. J'ai aimé Albagi. Papa Wemba mon aîné wazaki na monde. Ba makambo ile toujours ka makamba bana ba botami na libanda ya mama Amazon. Bana bazaki muke. Papa Wemba ponanga azaki tata ya ba congolais presque. Donc je pense que waneza makambo yo na bomoto to beta ngote parce que eza moi likambo ba beka ba benga ba kinzondi. Eza makamba sola na puku. Moni lelo toujours ba mama Amazon ya za mama ya bana nyonso. Donc moteur moneno azaki nango na ko supporter makambo nyonso ya Papa Wemba ezaki côté négatif. Le quoi azaki na ko supporter ngo a supporter nyonso. Mais aza maman ko encourager parce que kozala musique kozala moi si ya mission le quoi Papa Wemba na pays le quoi Congo. Amazon aza moi si moko je pense que biso nyonso il faut to ata yo na limite kozala motema Amazon. Pardon. Ata yo na limite kozala motema ya maman Amazon. Atangane na zabo epana nga moi si nga za motema ndenge wana ta. Moi donc azalaka konyela ki mama wana mais o etali que pourquoi yeba que monde ya Kistar eza monde moko facilité
il faut pas beaucoup comme ça on ndenge bozo comme ça on parce que monde qui stade monde mo facilité donc so mi semo ga respecter na ebasi respecter na ebasi so mi semo ga respecter na moi si respecter na moi si et beaucoup comme ça comme on tenait bozo comme ça on dirait tellement comme soni za on comme soni ata mukete monde qui stade za facilité ou aux amoto za na makamba nzoto te ou aux na kaza nzoto ils ont normal ça est normal mais ils ont encourager pour l'avenir pour la et le retourner coucou mais ils ont pas d'accident tout coup dans la musana biso moni na zamanda boye na kuta na mwasi mo kabila na nzembo na Ibrahim Makasi à l'époque na yebito seki banzembo ko Ibrahim na 98 97 tango banzembo les obeta kuta na mwasi musa bien manda na nzembo Makasi na benction na ndako ye na ndako akabeli $5,000 akabeli $3,000 l'autre comme nous avons fait on a bien normal et puis moi c'est qui tout mon mobile là été ma quand on est trop mais bon musicien star vedette je pense qu'à ça moto mususu ata maman ngo ça l'émission na boso comme les lots célèbres il y a ma casse comme dans niveau à mamile là comme dans niveau ba ndenge ndeko mususu tant comme pour exemple ya mamile là ça mo au monde yo mo na ndenge comme na ba demande nyoso za ya musalata. Donc, Kista, les amants, vraiment, il faut comprendre. Batika, comme c'est le moins polémique. Papa, Massa qui vient bien, à Honora Gimboka Oyo, bien sapé, bien parfumé, bien rasé. À terre, il m'a dit, Anaïe, mon papa, il y a mis au mot. Tongo etaniye, Mokanda moye, Baboti, Boyo Kalisi, toi, Léo. Yona Mputu, Kela Cité. Osombi bilamba ozwi motete oelisimba ngoko kende ba vacances po basi balandaka yo po baloba wana parisien wana omoni a succès ezamba te ategi ba tanga comme na poto abi menene ba kongole bazuzwa mbongo asombi bilamba na kopa salaki akemboka mbango kolanda basi kola ko construire pe na mboka na donc ezaki ba maté bien on ngana kolo ba passant parce que les autres le baka mabé beto le baka malamu po mutakufi mais bazo ba mabé ba ebake malamu pe yaki malamu belé na côté éducation donc dans le bon faut pas bazo makamna biso mon ndemo makamna biso on tout encourager on te mais ali normal ils a ba accident mo il a biso de temps à autre et lieu boye si au père de paix ko ezan zoto que au beta bi pas coup mais le roi il pas comme ezan condamnable était pas nzambe sur officiel donc il faut que nous ok, merci beaucoup pour le chance. Tu es la génération mais comme on dirait que ça le la banque on voit qu'il faut on a trop attaché à mes papa Mitumba Nyokalongo papa Wembappé. Qu'est-ce qui fait que quand on a mauvais souvenir il faut répondre on a dévolé voler à l'ebosso yali ngai musique nanga on a yekola na yekola musique ya wengete pardon musique nanga on a yekola pona comme musicien na yaki ezaki musique ya wengete ezaki musique ya Afrique internationale ya Taboulé ezaki musique ya Felo Makiadi Odemba ezaki musique ya Viva la musique mon musique ya Viva la musique ya ngono mone botaki ba Victor Eleison et botaki orchestre belé tibison sur les autres musiciens donc pour moi na vous expliquer au clair que ngai na boxa wengete d'abord ngai il faut quand même na ba son interview lelo que ngai il fallait na ya kokoma musicien ya solo na kata miso ya bato ya Congo pona wenge et wenge ngo banani yaki mudoka ale makaba il faut na senga merci moko nyonso kwa za bon guitariste style lelo ba Congo ba Congolais faut encourager ba musicien so na nzembo luka ale makaba abetela yo po nzembo leyo zo betama norme ba soliste tellement bien so fa na poto vous à l'étranger de la musique ya été pour ba bon guitariste nyonso baza libanda o tozana ba ona kishasa baza ba 10% nga pona sala je suis oyo Ramazani mutabeteli ngai ba guitare wa antata Ramazani afana na poto. Donc, na elo on a besoin de résoudre la question là autour de ngawana na bosani susu. Question musicien Wenge mais donc Wenge je suis très reconnaissant d'abord aller makaba wana Didier Masela o ba bon ba notre fondateur oza na poto bonjour et na
na vie nanga Werason, na vie nanga Jimem Piana, na vie nanga Blaise Boula, na vie nanga Adolphe Dominguez pour bango menfa ba vega kat. Vega ka et puis simboto na ba lempela pa ba yali mais ba dirigeant et wenge ba laki 4 wana plus des camarades de Adolphe na Blaise Boula. Les 4 wana qui allait makaba Didier Masela, Werason, Jimem Piana. Alors na kogi lelo jamais ko beta lisolo na parcours nga sans que na beta lisolo pa na bandaki. Pas na bandaki yaki na njili na yoka shot isika na seka orchestre nga mais pas na ko koma pena que bon voilà pala ki makamebele mutakotsa nga studio mkwali boso ale makaba. Or nga na contact ko kota studio na ministère de la voix isika na yekola ki makamako yemba. Mais na yeko kota studio na 10e année na monde comme musique pas ale makaba to sali nzembo ya sida. Ayemse nga na lempela. Et deuxième studio nga yaki ta to sali plein fait. Plein fait na ba Nazareth ba Chachombala. Et Théo Sasko Kala Ibungi avec le troisième album, troisième studio nanga donc Wenge zali ici que zali qui le tremplin, ici que le ressort. Donc gars le quoi naza et que là mon nzambe on anima ka nzambe mtasalanga et puis tile on a vivre na ngoya nzambe. Je pense que sincèrement naza reconnaissant na bango. Bango bi ba comme na force ya ko reconnaître parce que bango bazo reconnaître ata mukete et lo que aussi ça rappelle clan ngoya ngoa. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je suis album non, je suis Toyeba qui est producteur na Mozalaka, Lando Batipuka. Ouais, on t'a qui kufa déjà tika biso mais bientôt tout le monde a ba banderole, ba ligne partout parce que on commis bientôt sur le marché. Et ça effort personnel tout aux producteurs. Mais sur le moni banderole on a ba commis makamwa ba commis bientôt sur le marché. Je suis. Mais na paiement sur le logo au monde a valeur image. Ça maison de production mobile. Parce que quand l'ando temps avec nos moyens tout ça qui na disque tout ça disque ti nzamba zuye. Après totali bon na osuka ndeni. Papa ndombo petu mbotanga kufa na kutana kina ndeko wana oazo produire ngale lo Charlie Kadimai. Na ebisenga bi me yo na matière à musique, nega osali sanga na studio na osala disque na Jésus. Et ataki main forte na ye na ba parole ba nzembo parce que za makasi na moi côté étude. Mon lycée dernier temps na mboka ba 10 ans passé ezalika ba nzembo photo mbaka bêtise devant nos enfants, devant nos parents, devant nos amis, devant nos autorités et kendaki mabe mais na moya lelo je pense moko na moka beni matoye na yo lo baké biso ba mission to tamboli mabe lelo to ko tambola malamu devant ba responsable ya ba congolais nyonso devant ba congolais nyonso. Donc quant à moi lelo nazui maison ya solo nzamba sunginga et puis ya kusunganga et qui est parce que mboka oyo eza mboka munene lelo nzamba zui papa wemba tozala ba danger ba mission baza supérate ba mission solo ba kei mama ba mission na ko loba teko to tika to ya lokuta et so ba mission solo ba chanteur ya solo ba diru système espéra ki sangani oyo mona mutoko apôtre de baba otali mo papa wemba otali emenea otali ndombe opetumbu otali ba lwambo ba tabula ba kei. Donc musique so ezaki na monde de tika la rapport ba sepesa ka ba na monde des dangers po ba o ba ke na epsio serlanga. Donc le ko la bango ba tikeli biso ngo biso na bande gonyo tout ça les fort to beta musique ba bango ba beta ya bien koteka po congolais a beta ki pour décaler pour décaler sa musique ba ivoirien moni congolais o beta ngo parce que tel na orchestre na ye ilo ko sala yate donc a combien productif a beti yango et puis le ko la congolais comme ko soutenir ka ndeko na ye biso de lobi non. Pourquoi bon ma tribalisme est à niveau musique est dans le tribalisme est dans ma caméra oreille qu'on a son congolais le zonga ngma ka mkutu to manda mutetela kingani yo Adolphe Dominguez Mouchouaili TTT mais le congolais zo ka musique une chose est bien. Donc dans l'ensemble vraiment dans une producteur na malam. Donc avant l'image des maisons mené les sem na katamboka na robenga be ba chanteur mené baza na poto lelo lobi viva lelo ezate mais ba chanteur logo ba Luciana ba chanteur logo la ba vie na tout style mou ba chanteur logo la ba des joli mobile akuta na Kinshasa déjà awa ba chanteur logo la ba maison mère kuna na habité sur likamuni ko ba Serge Mabiala ba bon chanteur ba fa na poto pour na fufu ya ofele na ya ura ofele mboka na Congo yango matembele ngwele kitoko mais ba fa ni kuna pamba nazo benga na osala appel mukolonyo so mazo yoka même pas or que chanteur ya solo na génération lelo na ba voix ya C Serge Mabiala ba modogo wana ba fanda ko toka pamba pourquoi parce que pour la facilité à vie or vie eza na facilité te bino ba artiste solo fallait baza na biso ensemble awa bituma musique ezo quoi parce que force musique ebele ya na poto mon deto lo ba bandeko na biso ba combattant que to kufi mingi bolimbisa
bokena ngo musika mingi ezo mema mabe baliwe ko mosala maluka bino bokufa te loka bokotika éternel mais bino bolimbisa ne biso bolimbisa biso po bozo mona ndenge nini to uti na pa to komi donc culture ekiti entre autres ata moi 5% bino pe bozana kati parce que culture ekiti po tant to bimaka na moi 5% wana na bandeko na bino nde ba parana biso baliaka nde ba parana bino baliaka nde ba bar kuna na ne salamaka so bo monaki mabe to salaki mabango so bo lobaki silaki mais so bo mo konye na ngone comme ba ranking personnel nde yango toujours lobaki soki to kena ngo musika et que comme ba combat et comme ba guerre to ko bomana na nzoto parce que comme combat moko et ben intellectuel zouti bana to boti na poto baza bana e bitumba te baza bana baza ba mal étiqueté ba impolité pour basimba ba tata na bango ba pasteur mosala nzamba ye na poto osimbi na nzoto mais non nzamba za oba za souté donc organisons-nous tous en abomoko to ebake liwe ezali nzambe nem tasaki mokili oyo démarche na bango avec démarche moko très propre parce que yango mutagi le opposition ya solo na kata mboka na biso Congo lelo pe makamso eza mo polele toko bomba nyoso te lelo Congo batali yango na monde entier pour na papa Wemba donc ba musicien baza na valeur quelque part devant bino mais ngana zo le bino parce que na artiste na bino ya solo et nyoso bokotina ngana sana kosala oyo pe botina ngana sala bandakala nazala lokoso te ngamana nazala lokoso te tilo nazala nyongote nazala nyongote ndenge za en Afrique na beta nazala ba nyongo pour na Congo non nazala nyongote nazala propre na ko défendre Congo au lobby bien bo diriger biso bo biso et l'on ni to kosala mais ko tika biso pamba bo ba age zo kende musique na sima na biso bo moni bino mo gesa souté bo moni bino mo ne sima na biso musique ya souté faut muta yemba salité pour y marcher mais bo pinisa ki pinition sur place et simbi et sali makambo nango mais pour cesser le fait parce que yemogoro akei tous en la vie la mission le quoi confier le milieu à quoi ciment intérim mais l'Europe ya zana ba problème na mission na ba Europe kuna bon tous en ba grand-père ba nyoka longo ba Antoine Voloko mais ndenge via zakina biso na bino boyebi ke bango baza pena ndenge wana et to comme ça ba ndenge wana parce que ba rôle na bango za ndenge wana donc dans l'ensemble tous à la ini ngaza prophète te nazaka ekele manzambe parce que ngai na lobaka boyeboye bakati ngai na botami na bima moko na botami na bima nde église ona bima esalami kombo ya église wana bima kombo ya monsieur wana ya église ya bima ya kombo na yaki manda wa Mwengei yango moninga kombo na yaki ezalaka manda Mwengei Meleya Jean Baptiste sogo yo ya mosala nzambe sogo yo zekela nzambe ba kombo eza ba kombo ba problème bene donc naza mwana moko normalement ba pays mususu ba ko tsayo pe place moko boye ba yoka makambo parce que ngalo kana na boye so ça les 6 mois na 6 mois cité na saka makambo na mona makambo donc il faut vous comprendre que tout ça ba fruit na bino ba produit na bino oyo lelo tam susu lac Tanganyika ezo batezo police ba mbisi bon police mbisi pamba naza na posa ko affronter ba Zénith ba Olympia ba Bercy ba salle nyonso mythique ensemble na bino ndenge jezalaki ensemble na bandeko nyonso awa ba musicien parce que lelo so otali be mutakoza na devant ko loba na biso bino kuna su nani po mutu muso yo kutana ebo to so na bandeko na biso bazo défendre pour na cause mboka mutu muso ba no man ngana beta ba Zénith ba Olympia ba Bercy donc biso to beta ngosuté donc dans l'ensemble bo limbisa ngana zo loba moi mingi boy mais après je suis to loba souté pour to ba ki to sali démarche mo ko laksake ouais pas to utaki ouais pas to komi après je suis dans le bâtiment mais toujours le bapo je suis bima bima après 40 jours à papa Wemba oyoka je suis au CPLA musique eza oyo kaka vive beta o tabula ya beta o lomba beta o ba vena soit espéra ki sangani o ba vena so King Kester mena ba beta o pe ba wenge beti o pe za iko beta donc dans l'ensemble na CPLA mingi na clan la langa vena nga jina wa jina ya Pepe Felima no ka beta lenga nzembo o papa Simaro komela kinga merci l'assistance na mino pour clan la langa pena bozaki ensemble ngana no ni mate papa Wemba kuvitango na monte comme na morgue président nyoka longo nenga lela ki devant nga arabia papa Wemba za soutien pour les liona ya mokolo misaka musisa wa ça qui passe donc merci l'assistance na bino merci na bandeko nyonso merci na mboka Brazzaville l'assistance na bino ndenge bo système biso pona papa Wemba mais bolingo to lingezala boy natango liwa bo laksike to akabo moko to salangele mboka lokwa Abidjan na komisi mission kwa mewe azaki na matanga de A à Z kuna na Côte d'Ivoire na komisi ba konza Côte d'Ivoire na komisi ba ivoirien merci pour Congo za makasi et nazo komisa mboka lokola Angola soutien zaki makasi et nazongi na komisa gouvernement na biso à 100% parce que même organisation ya yemo mutakufi mutaorganiser pour papa yemo mutaorganiser matanga na sans mutakufa sans mutazoka sans problème sécurité yaki yango moko
ti bande na suka oyoka kito général Kanya Manyoko ma quitté papa Wemba ki mutu mosusu et puis Angola to senga ngo merci mingi bana potos boyaki et puis na sepeli to ngina bandeko ba combattant ya Londres awa na ya France na ya Belgique to find bango mingi awa bitumba te to soina mutu te to fingi mutu te bino moko bomoni bolingo na biso mais oyo biso tout ça to moni kuna ngana fukami na Londres ba bokeli ngana soki na Londres ezaki sini moko malamu te parce que na ndeko na bino congolais mais surtout zo limbisa na te to limbisa banani donc na sepeli ngina ba combattant ba yaki akolela ensemble na biso papa Wemba nzamba batela bango défi wana bolongo na maboka bana biso bana biso défi wana yalaki défi moko bien et sali pe misana nango nzamba limbisa biso alimbisa bino toki na culture na biso parce que Congo eza mboka moko eza na musique ya solo ya na musique yo ko tambusa Afrique sous musika voilà to komi na biso na mwa suka émission na biso mec question moko et yelinga na mutu comme manda chante papa Wemba liwaza susu na biso te mais voix na ye wana wa mine wana nani penda selon yo moni akoki kozwa ngo penza bien total ke musicien na zo yemba eza papa Wemba normalement pesa rapé yo to ka pe vraiment panorama normalement ko zo tsapela mutu na makambo to nzo so mama sima trop te parce que wana ki congolais wana ki congolais obi ngana longwa ki wenge awa eza histoire vrai muta obanga ngwa te ngana longwe wenge ma sœur bakomo ko luka Wemba ko amanda mais petit bazwa te ti ma problème so ko batala. Pourquoi vous remplacer pourquoi remplacer ça nous avons tant à salle à salle on remplacer na auto le voir que musique papa Wemba to beta ngombe to Wemba ko papa Wemba ça d'abord pour remplacer papa Wemba faut yeba ko lata faut yeba ko tambola faut yeba ko le français qui to pour français papa Wemba lo ba lelo na pays na biso mi se mo ko lo bango ata ba tanga ko le papa Wemba wana mi se mo ko lo bango papa Wemba ça est-ce que yo sacrifier ko soma kabila ko papa Wemba nga soma critère papa Wemba ezebele donc tokobeta musique ya papa Wemba ensemble mais ko yemba loka papa Wemba neti ngala ko kana ngati na ko sala pepre o ba ko mona ke yembi lokola mais o ba ko koka bazali na moni ba jino bazo ba ko koka na moni ba faire gola ba ko koka ngo papa chéri jibe mpena bazali ba ko koka ngo mengai na ko kate na ko sala ka ba pepre ko yemba loka papa Wemba ya kwanga te misane ngwana monde le robi na moni ba pepre na ba Michael Jackson papa Wemba donga mi yeba kiti pe biso to yeba papa Wemba te ngai fana profiter na ngai na ofana papa Wemba zo sala kwa kere to okabula menene na yeba kiti mutu wana zaki ndengo wana donc basali biso mabe ba vina biso ba ilokanto po bango ba yeba papa Wemba na ndinga zaki mystique po tana so le ba ilokanto abina nga papa Wemba ba tamboli presque monde entier ba beta kina ba Peter Gabriel papa Wemba sala publicité te asala campagne te muta simple ndengo wana donc to kolanda bizaile malamu pour la musique na malamu mais ko yemba loka papa Wemba bazali o baza capable ko yemba ngai naza na école na ye donc il y a des maîtres biso za élève je pense que étant qu'élève na reprouver. OK, merci beaucoup. Comment manda chante programme ya mouvement soki lelo bientôt vacances badika ba kita puis ba yeba ngela référence ataka wapi sala rani programme ya mouvement wapi ça bana poto bazota la biso lelo na kati ya musique ndenge to utaki nga nazoki na nga congé nous avons ba musicien to travailler extrêmement campagne donc lundi et vendredi nous to travailler de 10h à 20h pour na ba raison ya kokangisa banzembo ba répertoire nyonso na sala ba featuring nyonso na sala o ya libanda lokwa na yimba na ba pauvre Al Pacino na yimba ki na Papa Simaro des albums na yembi ba featuring nga nyonso na sala na zuya ngona banzemo nyonso nga na sali na o nyonso na yemba na ba wenge nazo travailler yango po sikoyo na nina tambo na monde pona pesa message oyo nga batinda nga na ngona nzambe na mokili ya Congo et à travers message wana et autant wana disque na ngo je suis obima parce que message na nga kuna ya libolingo motema mabe ezali ba œuvre ya Satan so ko disque na nga tango management oyo ka titre liboso ya li je suis to lobi motema mabe ezaba œuvre ya Satan donc ozala na mokili oyo ndenge biso tozuba expérience na ngambo na biso omona madilubu ya ngine lobi akufi papa yo mozaki ne lobi akufi emene yo ngine lobi akufi mari misamo ya ngine lobi akufi bato to mona ibana lo fundu na mingonga kitoko bakina mabele je pense biso bandeko nyonso totika na monde na mboka na biso Congo il faut to sala ka bolamu parce que tango zo soma ba immeuble 4 6 7 5 10 bandeko no pemene bazo souffrir
tant que somba ba voiture belé bande ko pemene bazo souffrir wana carrément photo le bagala mbonga ba problème mais mbongo ya solo et mbongo ba kabulo na bato bandia kana bato bande ko nga ba congolais le autre tonga ba 10 immeubles mais soko zoli na bato té c'est inutile moni nga manda bato nyos ba ki cher pour nga na mona ba kei pa nga auto kende azaki muta ba conseil fina 91 ans et biso zo kende ba 50 ans 66 ans 70 ans 80 ans mais pourquoi pas toujours mais la biso muto za ba message à donc pour moi nazo zonga na koloba ke papa même bazaki muto mususu asali molokai to moni ba emeneya to moni ba pauvre espérant to moni ba chanteur nyos minene oh lelo to mona to za na fier o mona muto aredi a misa to tonga immeuble pour les nani papa wemba moni donc on est fier et koloba ke musique est très bien royi ba on a discipline et na école la biso vivre la musique na école la biso est maître de l'école papa wemba donc que son homme repose en paix to za na ye to za na famille na ye to za na mwasi na ye o andimaki charge wana ko za na vedette munene nga po Michael Jackson na papa wemba po nga Michael Jackson a misa muke devant papa wemba parce que papa wemba ndimaki charge ko za na mwasi na famille Michael Jackson azali na mwasi te na bana te atikela biso bana na banzela ba moko boy mais biso to yebi quand même Amazon on mo so ministère za na mwasi faut pese force pour ministère be ba na basité basanga na basi ba belé mais pour côté ba na mwasi boy donc il a passé. Merci comme tu comme l'émission la souka émission moi mbote na baïbayo mota dans le monde entier. Bana poto nyonso na pesi ba vie na nga pasha bora na ba Hollande. Na pesi ba ndeko nyonso ba bundaki pona Congo to bengaki ba combattant. Combattant ya giliti ya mabete, combattant ya giliti ya bien. Bazo combattre pona mboka na bango Congo. Et que les musika loka ba pays musu ngezali. Tuzo pesa bino mbote. Mais tu as bino kaka interpellation ya liwe papa wemba ya ba Marie Misambu ya ba King Kester Mene ya ba Madilu bon moi musique kei alors musique on est kei ndengona y compris même pourcentage ya mukena bino ce que botika biso banzela ba poto moi je suis ça moi vieza totika tolingana tolimbisana tozala ba moko to kende na pesi bandeko nyonso wana boketu premier lipasa yo ali muto saki pa makamna mboko Kongo ya limboka na yo tolimbisana to par tolimbisana totala oyo dekaki te totala oyo ko ya lopi na pesi ba bandeko à Bruxelles ba Flora Pambani ba Richard Luemba na pesi na Londres ba Dozo Campo Bianco ba Michael Kala ba Vienanga ba Emeka Bango ba Israël Matone ba Peter Bengongo le pape chez le vrai Mundibu na pesi Vienanga Godal Wadada Fondation na pesi ba vous a toko mbote na pesi ba Godé m'appelle Zambote na pesi ba na Londres parce que nga je suis na bandaki na Londres pas camarade Moro Boye comme on est allé Mazato mon ndako ya Peter Bengongo de ba pesa nga effort Francky Bang Mibanga Père Double Rémi Miledo donc Bosé Belé bana sa poto ba Serge Luki ba Simplice Aundu ba Seba Yombo Pitula Koda ici ko zali vraiment nzamba zanayo tous ensemble donc ma sœur je pense la seule émission où il faut temps et belé bande de belé besoin réflexion beaucoup télé au mot des messages biso za ba messager tous za ba prophète par exemple sous le baraboisa tam sous mana nzambe bolo ba toujours les la mingi moni on vit pas tout ça na passi tout ça na musa na biso tambola souté tout ça la loi ya mboka tout ça la loi ya mboka beaucoup lo bani lelo ke volanga manda na parents congolais boye na za na kata mboka moko kimbuta lobi bon faut ça nzeo moko mboka pour encourager makambo yo ya kolongola salité na balabala lenga na boye yango parce que non donc vraiment encore une fois tous à l'ensemble kolela nanga boka ntateke nga moko bande ko bele tous na bango ba lela bazole la moitié net ngabo na sali presque 11 ans c'est moule na fékil na bien bozo pimela bande ko na bino fufu ndengo c'est pas bien tous on a posé ba tour wana bolim to limbisana bino boyaki awa bozo ki pe basi libala ngo ba yiko na bazo ki pe basi mais bazo ki yo kana ndako na yoka ba ye bazo yo mosi na yo non so na mosi na yo bien mosi no mtaza mosi mabe mosi malamu bazo kana muninga te awoloba na muninga ki boni tala mkamara na zo linganga donc les démarches on le ba yaka ko basi bokosi déjà parce que biso za na basi na biso batela mosi na yo mosi no azala sincère azala fidèle okoloba nini misa ya kaka ko luka mona kuna pona zemi pona ko mukanda mona yemo mtaza sincère te mona phase à prudente mona phase à la prudent donc il faut bande ko na biso to limbisana ba makambo ebele to lobaki ya ba haine ba kanda ya tambola to tambola to za la bomoko de lobe potongo ngezo pele za passe moni to za l'ensemble nzambe ya ko za na biso
tokene liboso. Merci encore une fois dans l'émission. Je pense que dans le biming est ça. Comme il a ce cas émission à vie du public, voilà, c'est une beauté. La bosse n'a dit ma ce qui me bat la manif, mais beauté de Yves Mavambu, les jeunes pattes na Yves Mavambu, les jeunes pattes depuis Allemagne en tout cas, bon les qui âge na ebelé, beauté de sous na wase bandombasi, papa na mitera a pesa mokile ndimete mais continuer à repesa pas mokile za kana ngoka bongo atanzambe na likolo a rondimba yo, mbote na ngali sous na wa filo samu depuis Paris ve na ngamo ya kati, bambote na ngali sous na mama na ngai mama Sophie Mamengi et na mobali na Ezefi Mamengi mbote lisusu na yemoko les plus beaux bogards oyo atsala ke émission vie publique et telema kitoko ezala mafuta Bogo Sanderson en tout cas ba gros bisous na yo ba gros bisous na ngai lisusu l'homme du moment hérité minimbu umela ba gros bisous lisusu na DJ Imbondo le sénateur Fafa Dembo donc tozana elongo bana kitoko dana ye Imbondo Laura Imbondo en tout cas bo umela bino bana papa le sénateur les plus beaux du monde entier DJ Imbondo en tout cas bambote na nga ba fan na nga tout ba o balinga ngai na ba o pe balinga nga te me nga na linga na nga bino Adam Mateus bambote na bino yango wana en tout cas ngai mona suka to kutana na bino na mikolo oyo koya bye. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse